bandi po coucher papa bazo bimanai apesi bambongo donc ayena kibomo to boya yebo muta kufa déjà mi balé bazo baptême ya tirele kuna ki akoyi na pont de mon femme mais akoyi na zemi bo zemi na sama koli ba coucher bi na sama koli c'est pas possible oui les souma mokie ne amnene zakate o tunzamba bo yango et a péché to pas dans des années qui maladie incurable o boké pas munganga et simbiti toutes sortes de maladies toutes sortes de maladies boké partout bon on tamboli qui sa mokilika et simbiti ce n'est pas docteur Jésus aza sirène OK et accoucher na moi si wana de plus en plus na pesa mata akomokoma tant que nous na femme de nuit appelle ça un masque de vieillesse. Ça veut dire que na kati ya sexe à moi aussi il y a encore des richesses. Autant que l'anzia mobali moko. Au banga nzambe. Au prier. Abiki nzoto ne au peso ka pa muto bala. Au remarquer ba ça bon tout bandi na passe na studio. A comme sur deux chambres salon. Mais tu côtoies na ce que moni mutu na vie. A aucun rapport sexuel à posséder. Et bato bomba kufa baliwa moko boye mona infection moko boye. On met là qui c'est si la té. Moi surtout on a besoin ba mona à vivre bien. Au mona maman muso avana mona na sa mwana bi. Yo muto bongisanga. Alingani na papa moko boye. O papa naza muto akufa. OK. Ba fi balingi le vie. Ya désir na nous te ke mana nous kete atekate. Linga asangisa nzoto bino misa tuboye. Boza moi se boche na kati amwe ba unité na bino. Na kati ya bosangana est-ce que baby force raconte rapport sexuel makila ne koma ya yo pe koma ya yi ce qui peut azamuta esprit et là mutu mususu a éjaculé par moi sexe que les serpents ba te belo mona ye même au mona TikTok zo mona ba Facebook ba même zo na ta ba YouTube de ça boy akufa na tanda ko moi immeuble alors c'est non na ko na ba mona plaisir mais ali nda kuna eti ya ke inayi. Après plus tard, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on m'a fait un arbre tate. Si on va dans le stade de mon bas la vie à Zoyate, il y a pas qu'un dengo zawana, babali sort quelque part. Bengalobi, bébé, sugar. Aya simbe na sugar daddy. Aya abi sugar daddy. Asimbe na mutu, abi mo papouche. Pour moi na bana bomba vandi ekiri ni bak vandi likita, ba tonga niveau na komisa ki pepe wana. Qu'on a 20 ans, on va venir. Au coup feli koko mona âge à 20 ans. Luka mobile la génération ayakate. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divine, ba invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Ba invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine à Bossa Libinoté à Tchelibinoté promotion Angolais à Pamba. Maison divine Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow Divine vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Voilà, merci beaucoup la famille, merci surtout à nos abonnés qui sont toujours avec nous. Vraiment un grand merci à tous qui nous soutiennent. Hein. Donc je vois là, donc numéro 1, donc le Dieu créateur, Montazo Bakli Lazo Sunga, Azo PSAP, ma pote Zalawana toujours devant vous. Et puis Ogoshi R de Bordeaux, depuis Bordeaux, Ogoshi Balobi, sponsor officiel. Je vois encore les vrais millionnaires, Jimmy Belaou. Les vrais, les seuls millionnaires Jimmy Belaou. Vous êtes tellement nombreux au Boussoutinabiso, Bouzalarabiso, très cher ami devant vous. C'est Junior Dao Mobutu. Donc, abonnez-vous une fois vous tombez sur la vidéo sur Millionnaire Kin Télévision en partenariat avec Congo et Sengobabi. Vraiment, donc c'est la famille. Très cher ami, aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Hein? Donc, vraiment, tout. Théa Malelo na sur Bozala vraiment scotché cimenté. Un grand merci Nabato Tubautala Bisso Babilando Daniel K depuis quelque part. Vous avez belé Bolanda Bisso, vous s'abonner, vous partager car et ça va pour moi Bisso bien. Très cher ami,
comme je vous avais dit, que c'est une émission un peu spéciale, une émission éducative. Donc vraiment aujourd'hui, on reçoit pour vous un homme dédié, Moussa Linankolo. Donc lui, c'est le prophète Michael Bahati Tosolanaye. Aujourd'hui, on va parler vraiment, on va être enseigné Tosola na Moussa Linanzambe, vraiment Toteama na Moussa Linanzambe. Comme je viens de vous annoncer déjà, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'impact sur la sexualité, donc l'impact spirituel sur la sexualité. Donc Tosola na Moussa Linanzambe. Michael Bahati, donc le geste est là à mes côtés, donc je m'en vais directement lui saluer. Mon prophète, bonjour. Bonjour, frère Junior. Bonne santé, bonne nzoto. Ouais, santé, ça va par la grâce de Dieu. Tu fais grâce. Ok. Tout ça marche. Nabato va découvrir les lots. Bakokiko retenir nini sur yo, aux anani, au tiwapi, au salanini, donc tout ça. Bon. La PCBiso, Nyonso d'abord. Bambote Sika Zubiso, besoin d'Abiso partout. Moi, c'est le prophète Michael Bahati. Église La Gloire de Dieu. Okay. Ils ont juste la bandale, Chibango, okay. Face à Kin Marchu. En gauche, Wenzabaluba. Okay. Référence École Peko. Okay. Mounza numéro 18. D'accord. Église des Allois. Voilà, prophète Michael Bahati, vraiment donc Nassira s'est présenté, mais prophète Nassira au Mosalanzambe dans te présenter au Ming Nzambe a pesa batuma likabo moi ba spécialité morobo et je sais pas mutu pande baloba mutu na mutu spécialité naie par rapport ndenge Nzambe atindaka basali naie to ebité est-ce que vous avez na ba spécialité to ebike pour mususu eza miracle mususu eza prophétie mususu eza guérison to ebité prophète donc to ebité ceux qui osa plus spécialisé na nini. Oh, Dieu fait grâce à celui qui le fait. Hein? OK. Nzamba sala grâce, puis Nzamba za limité te. OK. Nzamba manifestera miracle ba dimension belle. OK. Ce qui mutabi peut-être na spécialité na dimension bonzambe o na don peut-être sur la guérison peut-être au limité OK na mboka mo bonzambe a salelioté la dimension de guérison mais on enseigner bato. On entend multi système. OK. À ça ba miracle na ba lolenge ebele. Ce mutabi a particularité ne peut-être na mabi a particularité à frère Junior ndenge tous nos bozara seulement média. Mais la spiritualité, en particularité, c'est arrêté. OK. Zamba font la branche belle. Vraiment. Donc, dès la Zahawa, place malade des alliés. OK. Il y a le quoi Rafa. OK. Place ben crédit bazali. Il n'y a pas convaincre. OK. Donc, tout ça là, miracle, n'angoya molio mo santo. Zamba rote na mbanda koza prophète. Mais na place, ok, le quoi évangéliste. Maintenant, on commune à paix de la Mandara Wana. Mais aux un ministère prophétique, au PSOP ministère évangélique et continue à Kati. Moi, convaincre mettez ma bateau. Pour te dire, dans plus spécialisé dans l'enseignement, dans prophétie, dans miracle, dans ce qui guérison, dans yé zanora qui sont yé bateau, faut battre les ma bateau, bazagi na maladie, babiki donc tout ça là. Bon, gars, la spécialité dans ngandenge zali awa. Tu as les bosso 1. Ça, Jésus-Christ est Seigneur. OK. Donc, disons, les lots qui montent à une maladie spirituelle, problème morobo et ils ont dérangé, vine mobimbato foyer naye, pas nayo. Et pas dans ceux qui montent à une maladie où il est qui moutou naye. Tant qu'il y a Jésus-Christ est Seigneur. Alors, il y a solution bamoko. OK. Tu pas dans des années qui maladie incurable. Oh, bokeh pas munganga. OK. Et simbiti. Toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies, bokeh partout, bon on est tamboli, qui s'amokilika et simbiti. Si vous n'êtes pas docteur Jésus. Il y a PC guérison. Wana guérison, on a miracle, na prière, to na bakisi, tom soso. Tu as deux dimensions. Nous avons un problème spirituel. OK. Yosenga, boula qui c'est nous, ndenge na maladie na yo. Si tu crois et tu verras la gloire de Dieu.
donc soko ndimite atana bisio yamba moto zwa soki le sang de Jésus zwa mafuta mole musantu soki ozana kondima te aux miracles na te frère Junior. OK. Donc il faut croire d'abord que Jésus-Christ est Seigneur. OK, d'accord. Ceux qui croient déjà que Jésus-Christ est Seigneur, que partout au pays, le médecin soigne, mais c'est le Dieu qui guérit. Donc, c'est-à-dire, avant d'avoir ton miracle, il faut d'abord accepter Jésus-Christ. Il faut avoir d'abord la foi. Voilà. OK. Il faut avoir la foi que dès Nazaboye n'est pas le prophète Michael, soit le bien au nom de Jésus-Christ. OK. Tout genou fléchi. Philippiens chapitre 2. Voilà. Verset 1er 2 à 3, 4 dit que devant Dieu, tout genou fléchi. OK. Même maladie à sidé kokumba. Parce que une question, parce que tout le monde a été belé, moi, oui, tout le monde a été la combat Jésus, mais moi, a la combat, tout le monde a enceinte, tout le monde a été parce que qui est derrière vous? C'est-à-dire qu'au salaire Nanzela, il y a nani partout, donc sincèrement. So moni mutu déjà azobelela na komba ba centre moko boy. Non. Tout on a mutu moko to salela lelo ali Jésus-Christ de Nazareth. Okay. Le fils de Dieu très haut. OK. Bilobi que celui qui a vu le fils a vu le père. Comme dans Jean 14, je sais verset 1er 2 à 3 que votre cœur ne se trouble point. Et croyez en Dieu et croyez en Christ. Okay. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils ont ma bongi c'est belé ou ils ont ma lame. Ils ont la carte à Jésus. Tant qu'on a présence là. Donc chaque au nom de Jésus, nous t'avons sayoté. Parce que même Dieu a lobby, tu as un rapport morté entre le vivant et le mort. D'accord. Donc bon, tu as un rapport au mon côté. Donc vous savez, tu qui moi Moukena, Josué chapitre 1. Ouais. Josué chapitre 1. Comprenez que les lots, la Bible est au moins électronique, hein, donc. Ouais. Pour la rapidité. Vraiment. Donc Josué chapitre 1, à partir du verset 1er. Écoutez bien. Après la mort de Moïse, Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Et maintenant, lève-toi, passe ces Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Verset 3. Tous les qui fouleront la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Abilo quoi le baki na Moïse. Abangene nous Moïse mon serviteur, ayi serviteur ensemble. Mon sang Moïse a koufi. Yozaki serviteur à Moïse je suis. Ndenge Moïse a koufi au komi siko ozali mwana ya tata na yo. Ozali ça veut dire ozali bumo botama nango. Le coup de serviteur Moïse mon fils de Nun. Avant mon temps ma serviteur il y a frère Junior. Il faut ou tanam kati ya patriarcat moko. OK. Nzamba zongi si dans la bon place ya uta. Ti aye pas Moïse. Le quoi Moïse a zate. Je suis qui obéissante. Nzamba ibise maintenant je serai avec toi comme j'étais. OK. Siko na komi na yo. Le ko la ndenge na zalaka na Moïse. D'accord. C'est que nzamba longoli Moïse. Pour ça koufi. Ache siko je suis. OK. Alors il prend courage. Il fortifie-toi. Et ne donnez pas peur. Par là, tu veux nous faire croire que Ndiaboye, tu habites, yo osa déjà arrangé morobo ya batu morobo d'aba sala ba miracle tout ton dernier. Nde naza anzali témoignage à Jésus-Christ c'est un miracle. D'accord. Donc ce na bandi ko pression Jésus-Christ. Même ozala ki na motema ngo ezala ki ya kuzuka na bapota olemba. Obiki ba kisi c'est na mélatro. OK. Ce n'est pas le médicament on a commoné Jésus. Ozuye. Car c'est quoi? Jésus guérison. Voilà, Jésus guérison mais pas ça question moi avant ton côté vraiment dans le sujet nabiso. Est-ce que déjà
mutu bayila yo malade moko boye gravement malade to mutu moko aza na ba problème sérieux mbala moko trouver ba solution to abikisa mina seconde wana eza ebele. OK. Eza ko te ebele te ba malade te ba mbaso. OK. Eza lote. Dans un clin d'œil mbaso sili. Et sili do eza lianti. Donc aye au prier. Donc aye musapeza ko vimba. OK. Bon tout ça li saye partout pour tamboli et simbite tala musape. Na zu onction. Na déclarer sali service. OK. Na tena musapi nae. Na bise bima kende. Akoma nzabo pa musape toboki. Wow. C'est-à-dire que bon mas bon bende boité musape, c'est-à-dire que non ba to film opération sans cicatrice. Il y a Jésus-Christ. Voilà, gloire à Dieu. Donc Nassir vraiment trotté à Malélo avec l'homme de Dieu Michael Abati. Donc toqué directement na sujet na biso passe à Lélo to retena qui moi sujet moko to nga qui vraiment au solo la to oté à bandeko tout bota la biso impact sexuel donc impact spirituel sur la sexualité. Donc vraiment bosangi sinzoto oyo na nenga spiritualité impact na ngona ba différent donc bon kusangisa nzoto na molimo. Donc physiquement boye impact nango to mobali avec na mwasi to ya susu na ba basi to ba mibali na mibali to ya nango mais plus to non to ye banano impact nango nano est-ce que ezalaka nini vraiment spirituellement. Merci beaucoup vraiment la question là. Abandonner sont vraiment besoin d'abisso pour esunga pe batebele vraiment. Et souvent bat bakanisaka rapport sexuel les sentiments kaka. Or kezaka sentiment vraiment. Nandela sentiment c'est ba connexion spirituelle monsieur ça manakati wana. OK. Yana batebele à cause de l'échec dans le rapport sexuel. OK. Azaki na mbongo ebele. Mais écoutez, na mwasi moko boye aza sirène. OK. Et accoucher na mwana mwasi wana de plus en plus na place manta akomokoma. Pour faire ça, tokende wana sirène, mais surtout ne comment nango à la portée de tout le monde tom so tonton morobo ya quartier, amona ratam so fi morobo ya quartier yebi mbala moko ku de dans peu de temps ba kei ba sangi sinzoto ezalaka plus impact nango ezala nini ozui mwana mwasi mo mbala moko impact nango vraiment ezali déjà na ba retour nango ebele. C'est un retour nango ebele. Ah, vous comprendre que dans Romains chapitre 8 verset 6 et je lis au nom du Seigneur. Ah, Bible dit l'affection de la charnelle c'est la mort. T'as dit que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair inimitié contre Dieu. Pourquoi je sais bismo de temi place wan? Kosanga na nzoto. Mutu muso okutani na kati na ye azali envoyé na monde à ténèbres. OK. Mais yo omoni kaka oye omoni mwasi na nzela. Olingi. Opesi mbongo lelo. Okima moki obima na ye. Okuti peut-être à des vierges. Babete le petit son na quartier que vie moni moi sozolinga oyo azali mobulu na mibale belé. OK. Pour Nzambe na biso atika mutu te mabe komela ye avant que Nzambe abando signaler. Mais on a besoin que non vie moni mutu moi sona mabe mais tellement yozali na vous avez un sentiment. Vous avez emporté, donc vous avez captivé. Donc, esprit de tellement sentiment emporté. Au bien, ça l'angloti.
tango ke coucher na ye ba réaction liboso ndo mona butu o bine mosi na mo femme de nuit a comme le repam or que femme de nuit ndenga zana déjà tango bando mona femme de nuit appelle ça mutu masque de vieillesse. OK. Femme de nuit a sala aucun bureau ba mono susute bato mingi ba néglige makambo échec ba te belé yana ba basi zo mona ka ya balabala. Donc c'est déjà de impact na deux côtés. Kota basi na kota mibali pour ba mibali basi msupe baza bazolela zo mobali mo boy rien ne marche. Bon le coup a déjà posé des questions na nzela ya mwasi et on répond na nzela mwasi. OK. Parce que réalité belé sexe à mwasi et ça monde. Vraiment monde. C'est-à-dire ça veut dire que na kati ya sexe à mwasi il y a encore des richesses. Vraiment bon apprendre scotché hein vraiment. Ce qui okuta na mwasi oyo atambola nzela mobali moko au banga nzambe au prier abiki nzoto ne au pesa ko pa muto obala. On remarqué basa bon tout bandé na passe na studio a comme sur 2 chambres salon 3 chambres salon. OK. Botongi le pan boke musika force abate benera tsa monde entier ou ba kuta na basi abanga nzambe nzoto na ye na nzala na passe a kablo pas 10 personnes te pas ça ce qu'on a linga mingi oti ya pe ba mibali to basi ba o mingi neti ba mibali no ya te nde olobaki na début ke nga mwana o ya mwasi ofoka na coucher na ye nga mwana mwasi ofoka donc on dirait comment et là moi la mode ba garçon to ba tonton et comme il faut ba baby saka vie tom sou mwana ba to ko la vierge ye a baby c'est moi na ba mo mutu bouger moi na comme ba moro muta ba mibali neti ko to na ce que moni mutu na vie a aucun rapport sexuel à posséder. OK. Donc moi mobali to koute na vie a aucun rapport sexuel que petio no tele mbongwa petio fona bima na ikaka no laki sabatu même ndenga zo denda or que boyebite ade a posséder pe bato abomba kufa baliwa moko boye mona infection moko boye. OK. On met la qui c'est si la té. OK mutu yozo take on veut que il faut na la qui ça peut-être y a la sorcière. Mission n'est pas tingaye. Ya bato loko abinora wana. De attaquer ba. Pour nous, il y a solo, il y a film roboé, na quartier na banda luana, fiana noko la moi malamu. Ako la pekaga ne ba jeune fille ba ko la kimia. Mais ce qui peut abimaki na homme marié moro boy, fille wana vinaye donc et comment on dirait donc yene a comment on dirait ce qui pour mutu bouja a comment malamoro pour na ye ko bimana mbali 3 4 exact sous problème té. Quand c'est bon, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. C'est ça qu'on appelle ça que la salaire du péché. La version sur le barabongo. Donc, moutounio so oyo abeta tolo. Nanzela y a plusieurs corps, plusieurs démons. Plusieurs corps, plusieurs démons. Plusieurs démons. C'est-à-dire que le fait il y a couché na moi si ton na mobali plusieurs fois ozo fungola ba porte ebelé. OK. Et on va tout ça mona tout ça ba tout ça ko fona ba sida et a sida normal té. OK. Akufa kuta peta mutu mo mobali mo za magicien. Batini mobali na vie na ye azoka bana basi peut-être 10 15. OK. A tomber na kati ya mwana mwasi makabongo. Walinga mbongo mingi. Problème auto monde le reste monde entier partout. Moi si tout en a besoin ba mona à vivre bien. Vraiment va comprendre que nous autres na bango komi kop. Nous autres na bango komi banque. La bonbon ouais. Donc nous autres na ye a refaire na mutu moko te ça net jeune garçon quoi yo. Fi azo boyango. Ah j'ignore jeune garçon kenanga. Tata moi mukolo ka kuna. Vraiment. Nakutana naye. Or que Bible dit ba muto amoni inhibité. Ya papa na ye. Ya maman na ye azamoti.
Mais ça papa directé. Ils attendent sous papa moi bazara plus âgé que non peut-être moi il y a 20 ans na papa moi il y a 60 ans un homme kula tata boutaille. OK. Le fait que papa na azala même âge to le fait que tata azala papa ou azaya mukolo. OK. Il faut bang. Mais on dirait nani Moïse, je sais pas, Abraham. On dirait ça mukolo Sarah non? Non. Bon, ozomona ke na par rapport muto Abraham na Sarah, sobotala. Abraham na Sarah, omoni babi à vivre 75 ans chez les parents. Maintenant moi si na kaka. Ça veut dire que azali na be carpe a mingité. OK. Mais azali moi si na yi. Alors que peut-être monsieur na 15 ans. OK. Ozomona par exemple. Si on trouve la sonnerie le monde que non, moi na mort il y a 20 ans. Il faut que tu aies il y a 30 ans, il y a un niveau de génération. Mais pas ça. Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a les lobes jeunes filles, là qui, on dirait, tout le monde a tant moro boyé, tout le monde surtout, l'inika ake, ça la caca. Donc on dirait, ma bé est comme, dans le bateau, on trouve un malamu. Ceux qui ont nos vierges, aux nos calmes, mais autant moi seulement non mais wana oza yuma. Pourquoi est-ce que ma fille non surtout là qui va au signer ma ramsusu oyo kulu tuna ba on ba sala raté. Bon, les deux hommes ma famille est belée, mes parents est belé. Au moins maman muso avana mwana na sa mwana bi yo muto bongisanga. Ok, moi na bongusana maman bongote, maman bongusara avenir ya moi. D'accord. Ba parents bongusara avenir ya moi. Yo moi nous a 17 ans, 18 ans. Aujourd'hui nda moi. Que ce que bondi to lien ndenge ni. Aote ya moi déjà que nzoto moi na richesse. Nzoto moi na richesse na makambo yo tindete. Parents à ça la kawana pour moi na azali le échangeant. Ephésiens 6 c'est ça bisoni. Tous un moment mouki. Voilà. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 1er. Pour comprendre ba mususu mumbazo ça. Ephésiens chapitre 6 verset 1er. Afin obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Bien sûr, moi na tout ça va parents na. Et chaque abane bel dans le monde entier. Mututu ayoka maman n'était, ayoka papa n'a été. Asibisa toujours ba cause moko. Mais on dirait comme na onzela ba tumusu ba mobunga nango rapport sexuel ba fie belé ba mobunga nango bazo futa bandaku bazo sama makambo belé ba stabiliser ba fie omoni nde baza wana ba futa bandaku ba fie nozo monana bana 17 ans bana 20 ans bana ba 25 ans mutu nyoso oyo azo vivre na vie moko nzoto na ye ba futa ndaku fa bana 3 mibali 4 mibali conséquences ezali. C'est que l'homme aura sémé, il moissonnera. Auto sémalé, tout le monde a mon leloté. Les vraies conséquences, c'est anines. Les conséquences, c'est les anines. Au monde a mis mon amour pas, alors les papa n'a la pongité. Na kuta na kina papa mo na biminaï. Et ça na moi na mo ne akufa. Ni mo abika. Na 2019. Na oteya na lingwala. Ba nuit de plus à ma casse. À partir de Facebook, à l'ingani na papa moko boy. O papa na muta kufa. OK. Papa ngope aye kishasa azu flata munene. Bandi po kusha papa bazo bimanai, a opesi bambongo. Donc aye na kibomo. Kibomo to boy aye boy. Muta kufa déjà. OK. Aye ba super flat. La fille a mon amour qui est flat. Donc bando coucher na mutu sans kuto yeba auta wapi aza wapi kuto yeba même son frère junior kaka kopo na mbongo vraiment tala nzamba pambolaka soki obanga nzamba nzamba opambola vraiment pauvreté bombara mutu te
ba man so aboli biso ba ma pana nguba pourquoi toza mikolo lelo Vraiment. est-ce n'est pas comme man biso ndé ba kindumba ko zala raté ba fi ba lingi lelo vie ya désert nanu te kemba nanu nkete atekate ba maman na biso ba pambola biso kilelo voilà ba maman so pambola biso na ba mesa ateka lipa na ye yo li maman mette maman pas avion Dubaï surtout Dubaï avec maman qui est de Paris on expérience mon côté on mérité ni na kati makambo no sala et comme le mot chance là au pamba quelle chance aux endroits vraiment ming ba lapi Dubaï de l'opération pour que kutana ba ya buso ba kuna moto kutana ngo mais on dépend pas boss c'est na bona ngo boss c'est na ngo donc pour dire que moi mbongo eza likolo nazo sona ka moi sima muki ba umeli na mobali wana taba umeli na ye et ko arriver akutana prophète liboso na nzela aibi c'est certainement oza mutu mo bimane amutamisa mabe lokola mbongo est avec la kabato l'argent c'est l'esprit kolinga te na kati ya vie frère junior mbongo est dominé yo il faut dominer mbongo soki mbongo ekomi ko dominer yo okomi esclave ya mbongo même papa na o manqué même maman na o manqué po okoboya toli na bango omoni mbongo ekomi première toli et alobi ndenge ezali wana ye si professeur Sabi atika ngako nous abondeni ba bijoux après 2 mois à se trouver dans zemi ba vandi na ba église camarade ba camarade na ye komi na zemi même bana bisenga na zo nganga poto yo tikala awa on a besoin adresse pe tama mbongo salaka tango alingi mutu abongo oyebi famille na ete tala mbongo ekosala oyivona mutu momoni mutu mbongo mais okotuna ete ke ozana mama no azana nani papa no azana nani ndeko no baza wapi libota no za banu ekisha to sali 6 mois mais na moni ba parents ata moko te mbongo avec rabato kalezala pour na okatote prophète kalezai ke pour olinga mutu il faut yeba place abima mais lelo oyeba kutu mba moko bokemba motel et kasi parce que pourquoi batu ba se focaliser trop à bonga donc sans retourna azala wapi yana iloko mona vie ndengo zawa koloba te ke na o voyager loba ke na o voyager mais faut ba eloko no que ça passe au voyager ko ki ne Paris za mabete mais na Paris que osani vraiment il faut d'abord monter yeba place na ok osande nini et on des akabit. Ce monde monsieur Mona Kebo passe à 20 ans, 30 ans. Il y a déjà à sali 30 ans même dans la Grèce. 20 ans dans la Grèce. Ba parents na kishasa ba otindele akanga ba parents ba teka le pont ba tina kende poto. A que 20 ans na poto, 30 ans na poto. Ba papa tindela ka $100, $100. Bête machine 30 pendant 30 ans. So on est Kishasa. $100 no bombe yango ah. Okoma na combien na banque? Voilà. Pas ça. Homme de par rapport ya lisolo so beta ya muntu ofiana bimana mutakufa. Tout le monde va pratiquer comme moi belé. Bato mo bimana banyama. Omona neti lisolo to mona ki awa o mutata kufa to moni masolo bato benga partout. Bato ba vraiment et comme vraiment en actualité comme à la mode partout wana. Qui est montant sous moi si moko mi ba lebele moi si moko pour na yo impact na ngolo la to so la déjà impact sur sexualité donc conseil na on peut ça va le moko tout d'abord les soins ndro beto liboso ya mwana wana tango type wana zongi poto akei atikeli photo na adresse zeme komi munene moi na moi ça qui a le bic dans nos parents akilo que sa photo bo mais c'est non moi na so na kufa des 12 ans passés wow ça na zemi ana zemi ya mutakufa siko wana obota nani abandi kolela kata azongi na ndako akoma kikota na flat wana kenda kuta flat akoje mi full wow donc mutakufa atako tu na flat awa ezara flat ité
Ok. Ce qui mission zali. Ndenge avant kufa. Il faut sacrifier batu. A sacrifier batu te. Mais a kufa bongo. Aza mutakisi. Aza magicien. Aza mutu ce qui a marqué ndenge ni. Kiba ki bata sorte sa bongo. Molimo na bango bazongi sango ke ça la mission. Ti a foot ba nyongo oyo ba sengete ngozaka en vie. Ok. Si quoi yaki ko arriver que non tant que tu na mutu marque a bongo. Bazongi sakiye pour faire la mission netilelo. Tant akei ba kote na ces photo wana. Mwana mwasi abandolela. Kozonga zonga na bambongo atika kuna na bilamba kuna akuti fulu olela. Abengi camarade na minuit. Abitala mutameze salesa kibiso. Azande boy. Ba camarade wana bengi mususu pe. Mbangu ba etina église. Mi balé bazwa baptême. Ya tikele kuna ki akoyi na lopongo na bango famille. Mais a na zemi boy. Zemi na sama koli ba kushe bi na sama koli. C'est pas possible. Oui. Tu jures. Balinga na ni balé batikala en vie, mon ñu bazwa baptême avant na ane out na ndako na. Sko akufa to asa toujours. Akufa. Ba kushe zemi na mnen so kimbe ke fitemité, na ba kushe. Ah, vie appréciée. Au monde m'a mtozolo ba na mokili. Les loba na basi, ba jeune fille. Même na bande ko na biso muna ke no mutondi make akushe mibali misatu yeye moko. Partout. Oh, comme la mode vraiment. So kutana mibali misatu. Bali ba kushe na mwasi mbako. Ba ta science occulte. Bah, ça pour un sentiment, pour un sentiment, pour un plaisir. Nani akolinga asangisa nzoto bino misatu boye. Boza mwasi mboche na kati amwe ba unité na bino pe na kati ya bosangana. Est-ce que ba baby force raconte rapport sexuel? Impact nango. Auto bela. Impact rapport sexuel. Et ça alliance. OK. Spirituelle et physiquement. OK. Quand tu couches avec quelqu'un, bon ça la rotation à sang. OK. Makila ne koma ya yo pe koma ya yi. Ya on ba pesa na sida. Ntona sida parce que makila na ye wana a transmettre yo au komina sida. Ce qui peut aza mutu esprit et la mutu mususu a éjaculé par moi cette qui les serpents. Bote ba délivrance ba délivrance ba donner mes business na bango. Au mona mama c'est ba ça délivrance a kanga libombo. Serpent a que quoi nyoka azwa e wapi. Nandela rapport sexuel. Ba tebelo mona ye même au mona TikTok zo mona ba Facebook ba même zo na ba YouTube de ça boy akufa na tanda ko moi immeuble alors c'est non na ko na ba mona plaisir mais ali nda kuna eti so ina physique mo ko tel pas ça bible pas na bango oleli sko yebisanga ba réalité ba conséquence wana tangu sikoyo moi si wana moko mibali misat ba bimi nae Ouazana esprit nae, wan esprit nae, wan esprit nae. Ba côté pas jeune fille, ba pese mbom. Ya kei nae. Après plus tard, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on m'a fait un abotate. Mingi balanda biso aw. On a problème wana. Obotakate. On a problème wana. Oleka na ba schéma wana. On a problème wana. Okutana mutu moko boy. Na âge no 15 ans, mais peut-être na 60 ans. On a 60 ans. Au coucher na mona normal après sortir tatana kenda tiko mina âge oluki sikoyo ovanda stable mobile la vie azoyate yeba kendengo zawana babali ça quelque part donc spirituellement OK batekayo OK pour papa est responsable ana bane peut-être 7 nandako 10 nandako comment kolinga zo mwana mo pe ya 20 ans ko la mwana na ye asuka akoucher naye sur na conscience. Mais papa a besoin de se rajeunir, se rajeunir. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Ce que si mutu a commis a besoin de la vie, alors il va essayer de faire des na moi muke, pas mukolo. Pardon prophète pour te regarder solo il y a mon grand musicien Moroboye, il y a ndo couché quand on a 16 ans à Botakutu. Abota kuto mise moi akenda sango akufa déjà tika biso molimo ne ifana na kimia donc abota na bana ba 16 ans ando bima na bana ba 12 ans 13 ans ba mineur bana mike
babi papa ne zaki soki ndinga coucher na bana wana zaki juste pas si au moins on a 70 ans mais à la force il y a bana il y a 15 ans 20 ans et quand je il y a au moins nous na toujours l'esprit ya bana oui bien nini même un jeune garçon l'autre monde nango tu peux me sortir la jeune fille toujours la bango voilà même un jeune garçon mort il y a 20 ans a couché maman mort il y a 60 ans maman wana rotation de salama makila OK a opese o ya salité OK yo zo o ya makasi OK bon mona maman na a nunate mais moi na ko masque ne lungine kwa mukolo OK elenge o zo tala ngozo ko mwana mobali yo sala makamba bongo ibaki avenir na yo ozaka na mamisu na mamisu OK okole la malédiction pour na ba jeune garçon surtout ba bimana banani pour le comme système bouchou hein donc moi maman mo bo to tantine mo bo mukolo abima jeune garçon mo bo ya on va bien on va bouchou Noé Amélie Masanga alangwe bilamani nzoto tse libanda nyite mona libanda mwana ya liboso aye mto wa liboso seki bulungu tata naye mais mwana mibala aye afiniki wa liboso abi ala bibi ala kila mabe OK mais wa mibale abeteli maboko apambolama ozoyoka ça veut dire que ndenge zali wana lelo zo mona mwana muso muke abenga tata mwa 70 abenga lobi bébé ba sugar aya simbe na kofo sugar daddy aya abi sugar daddy asimbe na mutu abenga abimo papushi ba matinda ba Dubai. Comment Pépé a marqué à Bongo mais moi na moi il y a 20 ans abenga mon bébé pe aogange lai pe mona bana bomba vandili ekiri ba vandili kita ba tonga niveau na komisa ki Pépé wana tonton ngana donc deux fois té lelo obeta lisolo wana yaya lobe obeta lisolo wana mais ba ki un jour olemba tata na kufa nai tata na 70 ans peut-être kufa ndem so pas 10 ans mo yo siko na 20 ans no faut d'avenir okufeli koko mona âge à 20 ans luka mobile génération ayakate voilà prophète nangai nto iba mo dimension parce que baba lisumu nyo surtout ya ndenge mo te lisumu wana dimension nango est-ce que ko coucher mobile na mbali to ko coucher yo muto coucher na mbwa to ne babi partout zwana ni nza vraiment lisumu makasi koleka na ba rapport nyos ba rapport sexuel nyos surtout ko coucher na mbwa ko sala rapport sexuel na batebele to ko coucher na bino na bino ba sexe moko frère Junior lisumu mukie ne mnene zakate o tunzamba obo yango et a péché. OK. O tunzamba obo yango za péché. OK. Muta couché na banyama. Le victime que lobby a puni de la mort. Muta zo couché na ba pédé. A puni de la mort. OK. Aza kwa banyama zo couché. OK. Muta ça rapport sexuel. Moi c'est moi mi bali misato. D'accord. Donc ils ont même dimension. Même dimension et même degré. Ça veut dire que Nzambe a dit pourquoi tchaki mutu moi si azana mobile tchaki pambate. Quand la vie multipliez-vous, remplissez la terre. Alors bien on te mi bal misato non. Parce qu'il y a 5 par exemple. Nous coucher bal misato soit il peut être na faudate. Aïe ba soyez maintenant. Voilà. Homme de Dieu, merci beaucoup. Donc bon, vous allez vraiment scotcher cimenté. Donc toujours sur votre chaîne Millionnaire King Télévision en partenariat avec Congo SNO Plus TV. Donc boyo ka ba cinéma ya boy avec le prophète Michael Bahati. Donc vous en avez encore première partie, deuxième partie oya. Donc vraiment boyo ayoka ba différentes sortes to ba impact ya ba marambo oyo to négligeara vraiment. Ah, oh, tout ça, la mettre au négligeable, impact dans tes mains. On me dit, nous sommes arrivés à la fin, à terme de notre émission. Un message fort. Nous avons tout, oh, place Batunyo, ce boza bozolandanga, comme l'a essayé Bino tout à l'heure, na débit.
Moi, c'est le prophète Michael Bat. Et numéro, on peut s'abonner, plus 243 89 77 89 430. Plus 243 89 77 89 430. Nana kati ya YouTube so beti pour mona, nana kati ya TikTok pour mona. Nana kati ya ba réseau belé pour mona nana kati na zawana. Vraiment conseil na pe sabiso ko coucher na n'importe quel mutu ebité, ils a passé bandi kuna ngai. Le bola na nabi ki bozo ka passé, misus nabi et ça passé. Tala fimbo na mkonwa cheval et ça ka passé metingi ka ke liboso. Nabi ki m'enseignement na bandi nango awa. Et puis, il passé. Maintenant, tout comme vous s'il vous plaît. Maintenant, pour te bika, tu recevez ma âme. Tu belé bazole là, vous êtes aux États-Unis, vous êtes à Londres, vous êtes en France, vous êtes à Islam, vous êtes en Merboul, vous êtes en Autriche, vous êtes en Suède, vous êtes partout. Vous êtes en Abisso. Même en Afrique. Même en Afrique, partout. Même dans le village, partout, vous êtes en Abisso. Conseil n'engage à l'immonco. Vous êtes un mari de nuit. Vous êtes une femme de nuit. Vous avez une infection comme le chronique. Au meli ba kisi oza solution na ngote. Benga na numéro 1. Okozwa ngai. Pe to kutana so na Kinshasa to kutana. Même oza libanda na mboka na tretango. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Le bon quand ça ben moku c'était pour ça. Ésaïe 59 verset 17. Même partout boza so benginga yozo bandoto mabe. Impact rapport sexuel ba retour nango. Pour remarquer que bamakambo sala yangonde et comme ba échec na yo o bandoto bandoto ba cimetière bandoto ba ibale on anje na samai bandoto olia na butu bandoto ba olanda ombangu ba période de comme toujours compliqué bo remarquer makambo na bandoto na bino so za mona mobile o remarquer vie na yo marché soute bandoko comme la fille moko boy bozanda ku me bobala ni me bokauke makasi. Si vous comprenez, madame, vous bengangai na ndenge alimona na pesi yo to partager sur na bino eko salama na numéro kana pesi bino wana numéro na pesi bino wana plus 243 77 89 430 plus 243 89 77 89 430. Voilà, très cher ami, c'était l'homme de Dieu, Michael Bahati, pour votre plaisir aujourd'hui sur votre chaîne. Donc, recommandations, vous s'abonner, vous partager, vous commenter, et ça, là, vraiment, bien. Très cher ami, on se quitte déjà, on vous dit au revoir, toujours sur votre chaîne, gardez sourire, et retrouvez-nous très prochainement. Ciao. Invitation ardoise. Mais avec divin, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a tamabé. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Badingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!